Omoni na vipe soko yebi kolamba te batuna ka baninga bino bosala ka ndenge nini ngaso ke na sala ezika ka likolo lokolo yo soko lambi loso ebima akaka kole soko lobo bimisa moko ebimi mubeso ezama kasina munoko baloba tema eza nini nayo kaka lolendo apamba kolambo yebite tala ba fiere belebele na bise binu quelque chose oyebi kolamba oui mais koyeba kolamba et pas mwana mwasi batestelaka ye nelo oneti loso pesa mwana mwasi loso alamba loso abimisa loso ebimi moko pe ya kobeli nde mwasi ayibi kolamba bayebelaka kolamba ya mwana mwasi nazokenda nana malembe waprese oyebi kolamba nyonso eza kolamba te ezala babiloko oyo esala ake mutu ayebi kolamba kamata makemba pesa mwana mwasi akalinga abimisango ezikite mebeli ya yue koma apotepote ekangami na kikalungu omuko benda boyezo pansana biso toze ina ba mama na biso basi ya mboka azolamba loso na bakoni me okomona loso yo lere bandi kobela mama bimisi quelque koni po moto elem mama zui sachet alunguli kifinyuka che sachet kole mwa sachet likolo okolie loso ebeli pe moko me yo na resho na cuisinière na courant cuisinière weza na ba réglage oyeba te komi area kokitisa moto po biloko ebeli de po check in a 5 cha tio kitisi loso toloba te après bokende uchanga na TikTok na koloba kaka yoka moi à part d'être pasteur je suis un éducateur, je suis parent, je suis l'encadreur. Attends, alobeli basi boy na boy. Mais il faut na teya basi, na za muteyi. So ngai na lobite na kolobela ye. Le pasteur na mina finga kabas. Oyebi ko finga na ote, so oyebi différence ya ofinga te. Je suis très bien éduqué. Ta musuko leka yo mutozolo bawana. Tanda kende ofinga mwasingana zana mama botanga te. Ilobela nalanda kango pete ya mwanza lisusu. Abonne-toi.